Capage TV. Capage TV. Maman Capage, surtout awa nenge nazo bal officiellement. Au monde nga na lati kaleso na moto. Tika boy. Okoloba pena oyo na mona buzoba. Mais buzoba komi ko sala banda bali. Et l'équipe a buzoba nyonso sala na vie. Tika boy. Ndoko mona tongo moko na longwe kingasa ni kuna makolo na yeti zandu mutakala. Obina ki yongolo mama. Bazo yongola mame. Bayuma ya pamba pamba. Ah? Nazo sakana na bango. Somo. Bimbololo ya tina te. Na suki si bango e. Double king. Double king. Yango ndezo sala mwa bopotani moke na kofi na fali. Nazo lingeloko wana te ya bakingi wana. King bote makamu na totium soki totium. Eza nini? Ototim. Ototim soki ototim. Ototim. Otoni yo muto yeba ga jo mystique. Ototim. Ototim. Botim biso pe na mate ya photo sala to kota pe ototim. Si. Eko songa biso makasi po e chanta nga pe timbre hein. Ya kotela. Ototim ya kotela. C'est très capital. Bazwaka musala na lo sambote. Eza mensonge. Tikabo. Eh, c'est le pasteur Lité Yakanda, frappe na le, frappe na retour. Volcan. Pasteur Volcan. Baksa bongo. Yangonde makam. Munduki na nkolo. Munoko nzambe. Nenge na olo baboye. Ototine. Nana ototine. Mama, nana somwa mutute. Sona bandi bilobela yebaka tina ko gafe na seni na tiki. Mama, Daddy. Na yeko reprocher bateye belé. Ozana papa no ya molimo yebise papa kobanda lelo mama yozo kende basambela pona yozwa musala moma ke yo yebi ete misala ne ezate balongo la mutu azana musala po batia yo yako boko la bana na yendenge nini awa na mboke kota kisi mutu a 90 ans so yezo tanga me azo kende na biro ba patron basia ba konzi baswana kana bangote babuna na bangote basololaka bien bandokeza ba travailler oyebi pena ko changa niveau moko na yote kapashi misala mususu nga na sala yoko lia na ngaite otali modèle nazo pepa nyeye kanga mingati na maboko lobi o mo pepi wesi ya ndenge nini même ata yo moko zalaka soko tali elongi nango tali na makamu mutazo bimisa sani yangote ezolakisa ete azana boyebi mais nkola pesa eleli ya mabe yango penza tango nakendaki Dubai nazotambola na pont wana nazolela na pont nazotala mboka bato na tikala ko mona te place nini na so de moto lisango esani eboti kaka semaine on azoleka na so de moto ya Pascal na mona masango esani eboti Zambe mabele nini oyo pesa biso boye soki na so de moto mabeto ya sika o nanu epolite nanu esali inanete ezobota masango ebongo na mabele ya pamba ba chrétien bo boaka moto ekene ko boata mesika moko moto nyoso to boaka ka mama ekena rande ko vanda na goma siko moto wani silikaka te botika ko boaka moto na l'église un jour to ko sila omoni ngoma mangengenge wana mukoleza pe kosani ekopela ngomba moto Mbote ONG Avenir pour tous oezwami na États-Unis pe na République démocratique du Congo na souci ya kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don po na ba orphelinat
il y a des fois totinda kambongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ya kolia etekamaka na RDC. Sala commande na yo, passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse otiaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto ya kozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na Marché de la Liberté na Njili quartier 12 tozana Matadi tozape na Kimpese tozana Kasangulu tozana Bomba tozabi bisika ebele. Pour plus d'informations benga biso tozali à ligne 24h/24h na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Télévision Nzambe apambola bino nyonso bolandaka biso boza partout monde entier bozolanda biso. En tout cas Arnaud de Bulugu azongi lisusu je mystique Arnaud da kokite alobi ke fazonga na ndako na ye azongi Congolese Progress kala mingi ta ozapela mabele tozongi sur attaque mpaka po to uti musika. Merci d'aba o nyonso balandaka biso boza partout dans le monde mpaka na biso et même panda Mali na moni lisusu docteur Mata Mbemba professeur biso to banaye ko lobango bien te professeur Mata Mbemba kala mingi tia ko koma na Kinshasa bi mama kapache na yaka boni kanda semaine oyo abimi déjà ba opération sili ya lobi participation na yena nenga libala ezoya déjà donc kanda zala na posé on dirait chancel pe babale on dirait sili on est rarement docteur professeur Panda Mbemba. Merci en tout cas ba onyo so bazolanda biso boza partout. Yabiso et Ratakate, merci d'abord au Nyoso et Bazo s'intégrer na Capage Télévision. En tout cas, tous ma beaucoup ya kufungwama. Ba au Nyoso bazali na ba sport na bango, ba au Nyoso bazala mambo ebele ba au Redezo Flat Hotel, ba au Nyoso balinga biso lingi lité ya kanda asa la promotion entreprise. Au Nyoso réalité ya kanda asa la publicité Nyoso lingi en tout cas. Tous na dadi na bengyo combien de fois.
oui maman Kapache tata pambola yo pour na respect na considération si oyo pesaka biso tango benga kanga 3 fois na lobaka mbala misa tuza liseko ya Yesu ah Kapache c'est-à-dire eza lokola mutu aningaki akufa OK mais na nzela na yo asali asekwi c'est très capital si c'est très important si nkolo a utilisé comme makasi mais yo lokolo ze inconscient mo yo nandeni you dem conscient te ngam na tema ngboyboy na sepelaka no posa na maîtrise ya liloba nzambe makasi tata pambola yo mama mawe ezali papa dadi basagoma volcan monaki nazokoma napesa nano mbote na ba o bakufeli na ba o bakufeli te tango yeko tala bango faut pesa mbote je suis très intelligent même ata yo moko zalaka soko tali elongi nango tali na makamu mutazo bimisa sani yango te ezola kisa ete azana boyebi mais nkola pesa eleli ya mabe yango penza eloko na sepelaka na nzambe otienga motema ya qualité mais elongi ya pirate ayebi kopesa mais nkolo aza mayele makasi po makambo na bimisaka landa loyembo yo mokie oyo tia kati nanga basusu basengeli nango ozolanda c'est-à-dire oyo eza kati na ngai mutu musu azotala na kitoko nanga na famille mbongo biloko eza pali te akanda soki eza kati na ngai eza lokumu makasi oyo tia kati nanga basusu basengeli nango c'est-à-dire napesi mabota nyonso ya mokili mobimba mbote amen yawe nzambe tata ya likolo apambola pe abomba bino amen merci pour na invitation mama Kapache bible ezoloba esika bayambi yo na kimia otika kimia amen oyambaka bisika bien et puis na qualité amen bible ezoloba batu mibale soki bazoyokana te moya batambola nzela moko ezate na tondisa makana esengo mpo nga na yo boyokani ezali même moral nde tozotambola ensemble topesi bacondoléance na bandeko na biso ya Goma si ndenge volcan ebetaki lisusu omoni mboka au Congo eza mboka nzambe amen bomengo eleki mingi richesse eleki tellement ebele ozomona c'est-à-dire bakonzi na biso fo bazwaka ba mesure na makambo nyonso mama Congo eza complet mais bato ebele bayebaka te mboko eza complet si nzambe apesa biso bibale ya minene pe chaque période ya mbula betisaka pe lisusu mbula nayebi te soko nazolanda makasi meza na bamboka mosusu okei boye bibala minene eza te mbula pesaka nini ebetaka te ebele nzambe akokisa biso mabela kitoko mama eloko ezokamwisa ngai ntango nakendaki Dubai nazotambola na pont wana nazolela na pont nazotala mboka bato natikala komona te place nini na so de moto lisango esali nini eboti kaka semaine o nazoleka na so de moto ya Pascal namona masango esali nini eboti nalobi Nzambe mabele nini oyo pesa biso boye soki na so de mouton mabeto ya sika o nanu epolite nanu esali inanete ezobota masango ebongo na mabele ya pamba ndozo mona Kapashi dadi siko batu nde baningi basila pourquoi batu baningi basila mbula soki ebeti etondi na baterase ekoteli batu na bandaku na poko kovanda yoke information kuna 5 personnes baseni bakufi 10 personnes baseni bakufi
soki kutu ya mai bokoka kozwa solution te awa ya moto siko esa nini ebandi. C'est ça. Ba chrétien bobwaka moto ekene ko boata mesika moko. Hey. Moto nyoso to bwaka ka mama ekena rande ko vanda na Goma. Na Goma. Siko moto wani silikaka te. Botika ko bwaka moto na l'église. Un jour to ko sila. Omoni ngoma mama ngengenge wana. Mukoleza pe ko sani e ko pela. Ngomba. Moto. Moto. Te on les a déjà na Goma. Hier après 10 ans. Volcan eningisi Congo, eningisi mokili mobimba. Bakonzi. Et si kapé volcan ezali to singbo clôturer. Tango mai wana mama moto ezokita na mai. Batu bazuya neti ko kozwa pe kopo toki mai moto seni omeli. Banana bote mambala liboso na mona moto ezokita na lolenge ya mai et dominer mai e bimi lokola komando ya mbodi alamba miso osani azokita na lobi mboko yo te mama moi était banana bote ma moto ebima dans le vide te Nzambe ya makoki nyonso. Merci pour pesa biso Congo. Mboka kitoko. Okena kati ya Bible. Soko tangi okomona apesa ki pe batu moko ba pesi 5 o ba pesi 6 o ba pesi 7 o ba pesi 8. Ba banda commerce eya ebele. Mususu akundi. Mususu asaleli bien. C'est-à-dire omoni mboko Congo. Problème nango ezaka ka gérance. Soki bo gérant ngo kitoko. Makamnyo so yokende kitoko. Parce que mboko tokelela ke loko te libangi ezawa sime ezali awa zelu ezali awa nyonso boko luka ezali awa mama kapashi na bandaku na biso komona na sima ndaku oleki bokuti obwakaki grenite ndunde bandaka te ebandi pondu ya sika bande kwa Goma na yebi keza pasi kapashi dadi tangu likambo yaka na vie ya mutu a sentaka douleur na mutu ekweli. Oui. Okoko pesa conseil, oui, il faut que lendisa moninga. Oui. Bible zoloba, mutu azana passe ba memela ke lisu pasité. Soko memeli passe ça lokolo bomi. Si. To pesi bino ba courage. Nkolo mutu asepela ozala mwana Goma. Oui. Nkolo mutu asepela botama na Kinshasa. Olongwa pe Kinshasa okende pe to Goma kuna mission de service. To pe okende ko balela kuna to po okende ko bota kuna. Conseil na kopesa bino courage ba konzi ba moni ba koyeba lolenge ni ya kosala kasi mama mai bakalaka yango po elekate mais moto pona kokalango ezalaka grand problème makasi na banisko ko réfléchir na ba degré ba moto na tali ningi na kimaka moto apine na tali ningi na kimaka moto ba chasser moto a réchaud siko moto ya liboke ezoya ko kita lokola mai ezo pasola nzela mama moni mai ninge pasola kanzela moto siko moto ezoya lokola mai ezoya ko pasola nzela balobi etuti yo kaka muke olimwe wana olimwe yebisa ngai ichakat olimwe courage bandeko ya Goma jambo yeno habari muzuri nasemaka pasi na motema me asante sana iko pale merci maman dadi ma comprendre que pour ça olobeza makoki elengi wana na loba ezali mais lokola na ba kelasi na biso mboka bachela biso ba langue nationalité nezo pesa pasi bachao te bachate biso ezaka français Lingala, Swahili. Te, ba elo ba makali suste, ba kundango. Et comment anglais français. C'est non que nous vérifions na be kolo komona. Il faut vérifier. OK. Dadi tozo kende bien en tout cas. Batunyo so bazana Goma, tozali de cœur na bino. Na yebi pété et ba filma ki jo mystique ba matsa ki drone likolo. Likolo hein. Balma. Ah ba matsa drone. Ezikaité pour moto wana likolo makasi ko pe ko tumba pe drone wana et tumba yango te ni drone soki donné to tika pa nini avion wana ya caméra tambola ka likolo wana yango wana drone termine
Merci en tout cas. Ezaka yango. Tozo continuer. Dadi. Ce qui doit terminer. Drone thermique. Thermique. Tata Pambola. Amen. Nani akoki kosala musala, nani akoki kosala musala te. Et puis musala esengeli na nani. Musala ezani. Na sangisi ba question nyo sora, yango de tokolobela lelo. Dilobeza mboka wayo. Merci pour la question kitoko. Eza na ba question mususu otuna kangai yo kanisi otuni question mais au provoquer douleur. Ya solo hein. Olandi makamna zoloba na yebite soko za pena mutu. Te na Olanda. Na Olanda. Question mususu yo tuna kangai. Tant que maman journaliste ozo sala musala na yo mais a débit ya douleur pour nangai. Nande. Frappe nan. Trouble. Te trouble nan te. Tata Pambola, on scène Saïdi kuna na Turquie. Ningo déjà promettre na maman Kapache. Dans quelques jours tozoya Turquie. Tata Pambola, les amis des pasteurs l'été à Canaan sur la Turquie, les amis des Kapache nyo sur la Turquie. Bobongama déjà tozoya na Turquie wana pour na kokuta na bino to pesa na tambote to ya kozonga pour to continuer ko sala bino musala. Po biso kuna to ko umela te. Soki to umeli ko seresani esili. Merci lisusu na restaurant Warren na recommandation ya Eric Mandala kulutu peto tozoya pe komona lisusu bana Dubaï na mama Kapache pour la deuxième fois to pe sabino lisusu mbote le 25 déjà tozawana pona ko célébrer le 30 juin oyo tozo indépendance na kati ya restaurant Warren tozoya merci lisusu na Paulo Tudilu pour y confirmer déjà les 12 dans la carte à Luanda. Oui, Bana Luanda, les amis des pasteurs l'été à Kana na carte à Luanda, Bobo ngama déjà na Zoya. Nana Luzolo na Zoya. Maître Mabende ba charge nyonso ya Luanda. Mon cordon gloire Kimbeni, Bobo ngama déjà bo s'organiser pour les 12 bo yamangai na mboka na bino. Merci. Tata Pambola, trouble. Tata Pambola bino. Trouble moko continue na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu, bien surtout l'église. C'est bien moi pasteur lité ya kanda. Frappe na le frappe na retour. Na ko beta batolo lengo na papolo na nyati yo. Na ko esi yo au kota hôpital. Et bale kauki bambisi minene babimi. Volca pe bimi hein. Volca bimi na sentir rango. E balokaluk e ba osiko ezali sute volcan e bimi. Po e ba lesiko esi l'impact. Total asiko na mai na volca na nyako beta muninga. Vimana soko vimana pasuka soko pasuka. Oko sale le côté. C'est le pasteur Lité Yakanda Munduki Nankolo. Maman, Daddy. Bible Zoloba, chaque chose a son temps. Ngonga na ngonga, Nzamba yebi eloko ni yasalaka na ngonga wana. Amen. Soko kena miziki, Nzamba poni moko, bandi maye te Nzamba sa poni ye. Aza le premier, les deux aza, les trois ali. On a qui bien affilé. On a noir mon limo. Oui. 40 des autres les kaema kasi bina filango. Ah, aza na États-Unis. Na kati États-Unis bina filé ba bon séjour kuna na États-Unis. Obeta ki nzondo. Tata Pambola yo na ebisaki ya kobima. Apesa edim. Nanu apesité metanga kozonga kopesa. Mais tension na zomona neta comme na makanisa kokima. Ah. Mais kokima te potiki orchestre munene awa. Eza soni makasi ba mona président Saini. Akimi. Bana nde bakima mais mokonza saka nini? Akima kati. Bina filé na yebi ete ba séjour ezoleka kitoko na mona ki onengo zokumba violon na kati États-Unis. Omoni mboka baninga. Na yebi ete on mi lobeli quelque chose na hôtel. Mais moyo loba lokola lité ya ezati. D'abord indika. Amoni biloko. Amoni bandako. Teteye. Na yebi te hein. Soko bino eko zongo composer nze mama be wana etalio. Hein maman?
Na ba nzembo échanger. Landa. Na lingo landa ngate capital éviter distraction. Bina fila za na famille nga pe na famille nga. Ko ko ka sabi sauter. Na balukela ka mutu na seconde. Na yebi. Ozwanga n'importe qui te. Ngana lobake loko toutefois. Atana sengi bo limbis na tongo na 12h na kosala busoba. Soki na sali na sengi na 12h. Tito koma 17h na ko gafe. Po buzobe saka pembeni. Mama Kapache, surtout awa nenge nazo bal officiellement. Okomona nga na lati kaleso na mutu. Tika boy. Okoloba pena oyo na mona buzoba. Mais buzoba komi ko sala banda bali. Et l'équipe a buzoba nyonso sala na vie. Tika boy. Ndoko mona tongo moko na longwe kingasa ni kuna makolo na yeti zandu mutakala. Tina vilawa. Zela mama. Landa. Musala. Nani akoko sala? To nani akoko sala te? Compétence nini obazwela ka mutu na musala? Si. Musala na vie ya mutu ya kandenge nini? Yango wana pinza. Kola pambolo pona ba plateau. Amen. Na moniki yungulu. Ezaba ki yungulu hein? Bokoko c'est très capital. Bokoko ezanga kati. Te yango ne makambo. Na sepeli. Tobina ki yungulu mama. Bazo yungula mame. Bayuma ya pamba. Nazo sakana na bango. Somo. Bimbololo ya tina te. Na suki si bango e. Landa mama. Le roi de la forêt na kanga eloko moko ayemba yangia mamobala mampata yekola musala. Avozwa musala ba yekolaka musala. Kapashi na salate mais na débria pona zwa eloko ya kolia. C'est ça. Po ezana misala mususu na vie et comme la kamutu très difficile o la madame kenake musala ebele. Asala kama koka kolobe sika ya salaka te. Nako parler siko ba sorte ebele ya musala. Musala nini mutu akoko sala na oya koko sala te. Kala to yebaki avec la ko sala te. Mais le lope soko la na mystique ya fourmi avec le pas ko sala. Nako simba betape ebele au mon niveau intelligence na sagesse o nazana mo. Mais non normal. Toki ne mwambangwa. Mutu oyo tobenga kabango bato bazana ba défaut. Tobenga ba bon sono. Ba koka. To mutu atambola kate. Azape na musala ya compétence na ye. Si. O esengeli ya sala. Même mutu aza mukuse. O tobenga kabango ba moro. Azape na musala o ya koko sala bakoko chela ya sa nini asala. Musala na vie ezalaka très important pour musala nde et beaucoup la kamoto. Ouais. Tozana deux sorties ya musala na mokili. Tozana misala o eza spirituel, tozana misala o eza physique. Eza lokola biso basala nzambe tosalaka mingi misalo eza spirituel. Okay. Bana na biso bazoke na misalo eza physique bazoya ko pambola biso po eboko la biso. Nenge tolobaka ete mutu akolela na musala na ye. Kapashi po eza matière ya bato sagesse. Soko za mutu intelligence ndoko comprendre biloko lite osani azoloba. Si. Na kati ya musala mutu na mutu pe fo abundela mboka na nzela ya musala na ye. Yango penza. Nenge to monaka ba laki dube. Ba bundela ba mboka na bango na nzela ya loyembo. Nazo bimisa biloko ebele Kapashi. Bimisa dadi. Soki na keyo koloba te na rata garçon pona nini. Na rata garçon opona nini. Pasteur. Te longola nga pasteur. Garçon. Mo pe na longola pasteur garçon zwanga lokwa tonton. Na rata tonton opona nini na vie na ngai. Tonton oyaza très intelligent. Double king.
yango ndezo sala mwa bopotani moke na kofi na fali nazo lingelo wana te ya bakingi wana kingi bote makamu na totium soki totium eza nini ototim soki ototim otoni yo muto yebaka jo mystique ototine botim biso pe na mate ya photo sala tokota pe ototine si ekosonga biso makasi po echantaka nga pe timbre ototime ya kotela c'est très capital kapashi dadi nasala misala mususu na vie soko tali olia na ngai te opepa pe zela napesi yo parole te ndeko na ngai limbisa natalisa na misala bazwaka musala na losambo te eza mensonge tikabo c'est le pasteur lité yakanda frappe na le frappe na retour volcan pasteur volcan bakisa bongo yango nde makambo munduki na nkolo munoko nzambe ndenge na oloba boye ototine mama nana somwa mutu te sona bandi bilobela yebaka tina kogafe na seni na tiki mama kapashi mutu akosa yo te musala bazwaka ngo na nzela prière te musala bazwaka ngo na compétence yango ata nazoloba mabe mais peuple azo comprendre ozoloba bien compétence okenda kotangelaki journalisme mais ntango balobaka tokomi na moment ya info faut apesa information mayebi kopesa information te ayebi ebandeli te ayebi suka te c'est ça nde tokamwaka journaliste oyo akoposer question na français mokolo nini po toyebi kuna batangaka na français nazotalisa yo misala oyo eza physique na oyo eza spirituel omona niveau na ngai nazoyoka dadi wemba yembi boye shege chance eloko pamba ezalaka chance te ezalaka kimuyibi zela na rappele même na bakufi bayeba niveau na ngai pona nini chance eloko pamba ezalaki chance ya kokabela bango mbongo te eza chance amoni mutu na telefone na lito ya sani ayibi shege chance eloko pamba combien de ba téléphone ebunga biso ana botu na ville awa na changu ebele mama dadi na ye ko reprocher ba te ebele oza na papa no ya molimo yebise papa ko banda lelo mama yozo kende basambela pona yozwa musala moment ke yo yebi ete misala ne ezate balongo la mutu aza na musala po batia yo ya kobokola bana na ye ndenge nini nani akoko sala nani akoko sala te amen mate yango bien confusion ekoti makasi na mboka ekoti ndenge nini mutu atanga taza ko engager bato basani batanga manque ya compétence aza ko engager bato bazana nini na compétence yango penza dadi okosite kapashilanda nazolanda bana classe boyoka ngai bino bato bozokende classe otangi primaire otangi secondaire humanité au mati université faites attention mbongo batindela kofuta minerval eutaka na Belgique eutaka Allemagne eutaka na Suède na États-Unis na Canada mikolo pe na yoki Eric Mwamba atombokisi Chypre soki Chypre bato bazokende kuna kotanga formation malamu na Chypre formation kitoko na Chypre nkola pambola Eric Mwamba cyber café akomi na ndobo kuna OK olongwe mokonza ndobo Eric kende kuta kuna na cyber plein na 11 mirao azosunga mama toko sila na mboko nanga pe nazobongama na fenteka nchiki
Landa Kapashi. Non, Landa Dadi. Yoka. Nazalaka très capté ma casse. Amour scolaire, amour yabana. Totangana mikanda chérie, je t'aime. Tolata pété ya alliance. Amour scolaire, amour yabana. Totangana mikanda chérie, je t'aime. Tolata pété ya alliance. Voilà vendredi, le loté. Té. Tika biloko wana ninga kina mekano na musapi na yo. Jamais. Ngata le loko nini ko salama. Mais na tamuli pe na alliance ngote. Batu mususu ba ko kuta na nzela classe bolingo bandaka te e bandi. Mabale belo so mona na mboko babalana na nzela ya classe. Oyo nzamba pamula su musala bendi mu Muninga. Si. To sala a poto bala na poto banaki bolingo na classe. Moi na classe et loko nazo peso comme conseil. Kapashi na vie ya mutu. Mutu avazwa e bandaka na kozwa te e bandaka na kotanga. Okomi mayele na sima na ngoseni ozui. Je suis très intelligent. Na comprends non. Je suis docteur. Na moni. Professeur. Na sentir. Na pesi cours na KDC, cours pastoral pendant 10 mois ngayo somona. Que notuna ba pasteur à KDC. École à KDC. Oh. Tikaboy. O ezana na nini awa na Petro Congo. Na nini na Bombo na Bosco. Na Bosco na Don Bosco. Ah. Na pesa mwana na ngape Bosco mbote. Bosco et Jamboya. Et Jamboya Bosco na 4 États-Unis. Maman. Daddy. Nengo zo mona nga awa. Nzambe nda benga nga papo na ngai. Tongo etani toche mwana poudre na mo. Na moto. Libote sepeli mwana seni azui. Est-ce que bilembo ya kozua na kati ya mwana wana est-ce que zali ezate un diplômé, un licencié, mais ba compétence auto ben licencié na mutu seni ezate. Na kotali sos comment qui a compétence memi nini. Tangi ça papa. Talisa. Ah, fallait tableau ezala ou. Moyen to wano chao. Tchela nga tableau comme ma Kapashi. Non, tchelo tableau. Je suis très élevé na niveau. Non yoka, non mona. Non sentir. Ça va. Namba toto zo benga ba nzambe na mboko yo ba ko telema te na ngai. Nzambe mama na nga na sama belé. Dadi fotonga. Te omoni nini kuna kasi. Il de folle. Yo landela ka nzoto na nga kasi. Na plateau ko keno kata ngango pona. Mutu akokata ngango azali. Awuti na changu kuna. Madame tonga te. Yango tiba a pona nini. C'est que tongo mo pe ko tano ko landela nga awa. Wapi? Wapi? Te awa te. Landela nga awa te. Landela nga apona. Non, ba tu bazobenga nga na téléphone. Makasi. Bolingi ni bino mibale na plateau wana. Auto ligne etali biso moko. Kapashi landa. Na landa dadi. Kapashi. Dadi. Ezana ba pays mususu. Soki ba yebisi tata moko. Tomati selibino 2 ans. Pour bozwa passion. Batata bazo silika. Makasi. Balobi non tata mokonzi ya mboka biso esi to saini tokoli. Oko baksela biso bambula pona nini. Awa na mboke kota kisi. Mutu a 90 ans. Soye zotanga. Mais azo kene na biro. Akende bureau. Soye zotanga me akende na bureau. Maman, je suis un bon prédicateur. Si, il faut Jésus a teyaki na basine.
Jésus a teyaki na bilembo. Jésus a démontré qui batu pour batu ba comprendre les prédications. Pour ba comprendre les mateya. OK. Ya faut qu'il non. Au moni na oteya boy. Na oteya bata niveau nyonso. Na ba batangi, na ba batangi te. Na ba zoba na batu yama yele. So faut qu'on mema bango na ba exemple wasani ba comprendre. Si. Kapashi yoka siko na memo na niveau na compétence. Bato ebele tozwaka na misala. Tongo etani akufi balobi patron asani. Aliyeye. Non memo Kapashi. Na so yoka pena. Saint-Esprit souffler na makasi. Lelo naza remplir makasi. Alléluia. Zamba pambolo na plateau oyo. Amen. Tous les serviteurs ba otala biloko oyo. Baloba te. Lité akanda za champion katina nkolo. Makasi, pas volcan. Kapashi. Daddy. Ezala basi ba konsia mboko yo. Ezala basi ba ministre. Ezala na bandaku na bango ba konsi. Kapashi. Daddy. Mo konsia bomaka mutu te. Poazana nyo na nyoso. Akoboma yo poazwa nini. Kokufa zo ya parti ya wapi. Na fongola siko kufa. Fongola papa. Kufa zo ya parti ya compétence. OK. Muto bozwa ki na musala. Azokoka te. Bolobi te. Bako matami ni bale. Mususu tangwa ye. Oyo wana timbeliete ye bako ya kolinga ye makasi na éliminer ye. Ça va bongo Très intelligent. Mena maiko dadi. Zara peso. Orata mutu na vie na yo. Tika boy. Orata mutu. Baby shara chance. Azu mobile. Baby stata pambola. Tika boy. Et mais les mains ont des chameaux. Libale na buzoba makasi. Aloba kyango. Ma ebiminga na zone. Ozwi. Bakamemele bakimi. Na bakine na Bali. Na kosuba na plateau. Oye goya. Eya. C'est pas possible pena. Chance Martin na yayoka. Il n'y a pas compétence. Nzambe. Un jour, na kozala te bakoloba héros asani. Akei. Bon, Rando ya love zanga suka. Rando ya love zanga suka. Ezanga suka. Jack Pemba amour na yonzo kezalaki nango ballon d'or. Omemiango na banzube pokaka pasuka. Rando ya love zanga suka. Rando ya love zanga suka. Ezanga suka. Jack Pemba amuna yonzo kezalaki nango ballon d'or. Omemiango na banzube pokaka pasuka. Ikanga pe banzembo ngo wa pasteur. Ba patron. Basia ba konzi. Baswana kana bangote. Babuna na bangote. Basolola ka bien. Bandokeza ba travailler. Oyebi pena. Kochanga niveau moko na yote. Kochanga pe niveau moko na mobile na yote. Je suis très élevé. Alekio. Mobile na yo. Alekio. Mobile na yo. Alekio. Oya yo. Musika. Lokuta. Hotel mate. Nga. Pasteur liti aka. Robotina kono. Volcan. Hotel mate. Hotel mate. Comment on est là? Jamais. Yayo bimise aneni. 20 ans bomba. J'ai bise na za poso solo la ngai. Pona. Yo bof. Naza bof na yebo. Ya ebite mi bali nyoso bale kaka baza ba bof na ye. Pona ko lungu na ngope bof mbanda. Landa? Non landa. Na pesa biloko. Pesa. Kapashi. Daddy.
okuti bana mibali na biro modeli bazotonga okamwa lobi oyo mibali ya ndenge nini mibali bazotonga lokola basi Arsène okuti basi bazotonga basi bazotonga lokola mibali échange landa na Hollanda nani nazoloba ke ko bakisa parole itende limisa moni biloko nazoloba ezana ba puissance démoniaque na kati surtout ko bambano seni okuyi wana ngate ba dalevi des ngate plante eza modèle likosi oui bien repé na kufi yango makasi ata mate ya mena nazo krake yo kaka na la belle biche landa na tiaro cadeau zela na kota biloko tozozwa misala te na mboka pona nini c'est ça koyeba mingi wananga oza monteur tikala monteur baluka cameraman te nga pe na sagani na filmaka oyebi bango penza wana pena oniti oza cameraman vanda na ki cameraman abakuka zoloba wunele na poste na yo bazoluka journaliste mama nga pe na koma journaliste tout travaux kendo kuta bato bazosala pa bakonzi bango nyonso bakoma na bachaîne internet okomi kuna ndenge nini yo bazwaki yo monteur yo bazwaki yo cameraman tika pe baninga mususu bazwa misala c'est ça sakola papa ndozomona mutu mususu bazwaki ye journaliste akomi kuna akomi photographe moye baninga babika musala exacte sakola Congo mboka bakoko bajani bazotula sa misala batata batingami mboko te place tout recyclage ezaka sakola kapashi nasala na compagnie ya mutu te nzambe merci lelo akomisinga pe mutu na kati ya bato il faut féliciter yo soko bimi eza facilité kapashi dadi mutu azotongisa ndako na mikonga alobi boya komemela nga sima na sima mutu oyo awa na katikati mwa suki ebandi kobota suki eliamaka likolo ya bakilo na mema bakilo ya ba haute tension tika boye kapashi misala mususu nga na sala yo kolia na ngai te otali modele azopepa nyei ekangami nga ntina maboko lobi oyo mopepi wesi ya ndenge nini kapashi dadi nabulisi bakike tika boye bato bazoya kobeta 10 boules na 10 francs 10 boules na 100 francs kapashi nabulisi bavelo mobulisi bavelo na quartier kapashi nasali cirage na zandu musala ya kongumbama patron azotalo likolo yo mwana ya musala cirage pamusana zela natambusi bamaki na mutu mais soki batuni ngoki wapi nazoloba nake musala c'est ça nateki bamanga na mutu kapashi natambusi bakokoti na mutu mama namona pasi weleki bapasi nyonso mpona likambo ya musala nani akopesa yo musala manque ya compétence ndeko nanga mon frère ma sœur nzambe asala yo grâce asala yo ngolu okutani na bapara bapesi yo compétence otangi na banorme na bana nzambe merci sala pe mboka lelo bato balingi titre kaka titre mais compétence eza te ebele kaka ye wana ingénieur kaka ye wana maçon motia bakaro yo mutu moko sotia nyonso ebongo biso totikali tokosala nini yango ozomona pauvreté yema makasi poison eyema makasi
babomanaka bango na bango etali mokonzi te mokonzi innocent bato mosusu bazoluka barankine ezanga ntina ya bilandela mwanza mpo bamoni na kompani wana za mutu malamu mpo na mosala nini oyo akenda na kompani abosanaki ye akendaki kimaso limisa mama papa azazwa papa limisa biso toza mpe kaka na kati ya mosala ozomona kapasi oui dadi ndozomona bango na bango bazotongana bokotonganela nini ntongo etani poison patron mutaseni atelier te patron te biso ezalaki aso comédien akufi kita nzoka buzoba ya comédien kindumba comédien azosala moyebi no boyeba exacte ntango problème ekoya ye question tunaki te kolo asali ngolu tofongola pesa likofi oyo esengeli tofongola ndeko na bino na famille atali te toza na ingénieur na famille atanga ndeko somba lupangu banda kotonga mokolo kowuta po toya okuti oyo ndako ya manzanza to ndako ingénieur asali atongi kapashi biloko nalobaka c'est très capital makasi de travailler nga penza aji mukie me makambo ebele na mutu namona mingi yaya kola pambola maison kitams Pablo Kitambala kola pambola bana Dubai nyonso makasi tozoya apambola héritier mpaka 7500 giga pese loko ozwe loko apambola Elike Christian Kambaji na France kuna na Lille apambola Bosco mon manager na 4 États-Unis pour nazo préparer sikoyo na côté États-Unis okota papa okota ola fidèle Bosco et Jamboya tata pambola Bosco et Jamboya OK ça va yo moni ndenge na Bosco et Jamboya ça va yo so lobie loko c'est que ça va yo moni ndenge ni Bosco et Jamboya ça va tata pambola Bosco et Jamboya maman ndimi yo ouais tata pambola yo okende Papi Bunzi papa français Bonnier soka lobby akokisi bien soka lobby akokisi bien azo loba te eleka na pamba a lobby akokisami bien bongo bien ezate ngana zotanga millionnaire ngana ona zo ata militaire c'est ça te mabe eloko wana esepelisa ngai te ndo moni ba millionnaire nyonso na sani na kata omona yo kanga sina boka comme millionnaire te eza na sens te ngana zwi militaire na kotango millionnaire pona nini bakotelanga likola ba bato na baneko bwaka oya bato mbongo ebele na ba millionnaire olingi kombo ezala simple te ezala kana titre na boya biloko wana sisi mabanga kola pambola mon manager papa Anthony Mobi Papa Anthony très fort Mobi Anthony Mobi batomboli lisusu je kola pambola association Biproca bangonde batu ba cadre kabiso ba jeune talent ya chango okoki kokende ko sa adhérer po bango ba encadrer bango bakanga jeter o poison ba welela on a za mécanicien mais la sala pe courant kuno zo mono okuta Bishop Malachi okuta papa Alain Bongo bangonde batu ba sala base okomona pe Alain Kokodema ye pasa wana pona baction nyonso asani a filmer pour monitor komi mutu munene faut comme appelle une équipe complète ozomona faut comme na direction mobimba ya presse na bato bazo peso pe conseil pour comprendre que buzo bezo kita muke pona conseil na bango na komi responsable mais er moko pe na ko bebisa kaka na yebi wana kote wana zala sir ozomona Maison Kitams, Pablo Kitambala, Kervin Kambaji, Tata Pambola, tous les amis de Pasteur Lité à Kanda, na pesimino bambote, na tini malobe pas fali poupa maman na lembi. Na bengi na bateau na koko benga te, bazo saboter ba appel na ngai. Ya solo. Du Cap la Merveille. Pour la libala. Te. Ma solo na kaka. Okomeli ye moko te. Nazana numéro na non peso komela yemo fali poupa di Cap la Merveille kalelo komela depuis pe de war tata pambolo bisika kasi dika mongo to lobite oui maman mokonza ko zala bien sentir toboka ceinture na di yungulu sentir toboka sentir na di yungulu yango nde tozo boya papa Fachi
Ceinture. Mais Maman Denise. Ceinture. Maman Maman. Ceinture. Reste Kabange. Ceinture. Papa Nangaï. Ah, China. Papa Rambo. Tika. Ancien président. Moussala Kitoko, mais ceinture de sécurité dans mon tour. Problématique. Ceinture rose, on a ceinture. Surtout à Congo. Ceinture rose, on a ceinture. Congo. Il y a un monde qui a une ceinture. Comment on a ceinture? La ceinture. La ceinture. Mais ceinture peut être très important pour la sécurité. Faut changer. Le train a changé. C'est comme ça la bango. Ce qui peut ceinture exacté, on va risquer. Hein. Bachande tindika chakalite. Azanga mama pam. Ceinture faut ça là. O tient numéro de téléphone hein. Déjà. La clôture. Natanga. Décoration. Nangana tuno kutu. Décoration. Tanga bango. Bangonde bato bazo sala po. Power service décoration. Bangonde bazo sala Bangonde bato bakos. Maman. Power service Europa. OK. Power service Europa. OK. C'est-à-dire au côté na power service au CPL. OK. Na ba mariage, na ba anniversaire, na matanga na salle de fête, na coutumier na nyonso na civil. OK. Power service azawana zelo ko mona bilengi ya power service. OK. Okomona bilenga power service okolobalité ya kanda yonginda okosaka biso te power service pour akosala biloko na qualité ya monto ngana kwa kopesa yete soki pesa na ngona kopesa mais moment o eloko esa nini exacté mama toza na qualité na mboka makasi pourquoi to lelaka soki pe likamwa libala faut sala maki kitoko c'est ça combien de mabota tozo sekisa na mboka c'est ça tous à la paix reconnaissant. C'est ça. Et ça tout bana ko benga nga lokolo za États-Unis bana ko gangela nga to gangela na turo. Maman mboko peso ba bongisa ngo e hotel ma plus que États-Unis. Si. Congo a la richesse. Biso na linga te payer banque sangai. Na zo respecter yo. Mais ko banque sangai te. Si. Payer ko banque maître Patrick Mpiana. Pesa. Na kati États-Unis, maître Patrick Mpiana. Tata Pambola yo. Payer banque enseigne Saïdi. Bakisa. Enseigne Saïdi. A préparé dossier déjà qui toko alors bi yona mama kapache na Turquie tozoya maleme même moral na ba ototangi te eloko mabe pe kuna na kati ezate tokotanga bino kana mikolo eza na bandaki na bato na bango lelo te ya kala baseni misusu baseni eza bongo oya tikala seni arate mususu amati bongo te mama yango nakabeli obali kamata rando ya love ezanga suka Jack Pemba kokata te papa job music sokati ozanga mabena 600 nzembo ezanga suka Jack Pemba amour na yo nzoke ezalaki nango baloder omemi yango na banzube po kaka pasuka alekata kolia na Dubai komela na Dubai restaurant ya ba diaspora yango yo premier congolais asala restaurant ya kitoko na kati ya Dubai na tambola bamboka nyonso na tikala komona restaurant ya congolais ya propre boyeke restaurant Warren yenda zo sepelisa bana mboka ba congolais na kati ya Dubai okendaka tourisme na Dubai okendaka kosomba biloko na Dubai na kati ya Dubai soko komi olingoli ya kula ya bana mboka ya ba congolais luka restaurant Warren taka ba adresse na bango ya kuna ana yebi taka ndenge bazokoma numéro ya téléphone contacter numéro wana ya téléphone oyo eza affiché bakoyebisa yo esika restaurant Warren ezali oningoli ya fumbwa matembele pondu makayabu biloko ya bana mboka omingindi okokuta yango na restaurant Warren kuna na restaurant Warren batielaka mutu biloko na sani te yo moko na sani na yo obandi kozwa baplat préféré na yo na suka nango oleki ofuti ngo restaurant Warren
Your Private Driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basée à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autre ville vers l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et l'aéroport Charleroi. Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur aussi à l'heure pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur, véhicule neuf et chauffeur professionnel, système de réservation très facile à utiliser, chauffeur parlant plusieurs langues, réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24 16 94. Your Private Driver, voyagez en toute confiance. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832, +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Capage TV. Capage TV.